Internaute nyonso ya www.congolokolenews.com. Merci Nabino Obotala Kabiso pe na YouTube congolokolenews.com. Lelo congolokolenews.com a sali déplacement a Yebongo na Maluku wapi epai ba sinistré à Brazzaville bakovanda ya solo. Soki Congolokole lelo a se déplacé et Zabongo na initiative ya 1 euro pour les Congo. Initiative Oyo elingi koya au secours. Ya ba expulsé na biso ya Brazzaville ya solo tokokota na kati bokomona ba image ndenge ba condition nini bakovanda mais en passant to pesi pende kosele biolicadité y en a marre merci pambate yepe atia kibongolo meya na ye na enveloppe pona kosunga bande kona kotanga mokoto te kasi atia ki pe mo ba dollar na kati enveloppe apesa ki pe bandeko yango to pesi merci yango lisusu to saluer initiative ya 1 euro pour le Congo oyo bandeko na biso ya diaspora basali pona kosunga bandeko na biso bauti Congo Brazzaville baye bongo na mboka na bango RDC kasi bazongi na mboka na bango kasi botala na bilili bino moko ba condition nini bandeko bakovanda biloko na bango ezali banda baza na bisika kolala te baza na ba toilette ya malamu te ya solo bakolala na bango kasi biloko ezali banda ba makela libanda ba toilette eza malonga te misusu bakobela basi pe bana mike baza na maladi parce que bazokoka ba condition oyo te yango en tout cas to bengi action 1 euro pour le Congo bosala na lombango pour mener ba action sur le terrain botinda badon bongo congolokolenews.com akokita kosala remise na tikibino bolanda suite ya émission oyo na maman Marianne Mafolo merci. Sikoyo tozomwa ndeko sele yo peso za moi geste opesa bango. OK, donc juste ezali pona ko renforcer toujours ko c'est pas important, c'est pas important donc eza na cadre ya kosunga ba jeune congolaise pour bazozonga ba bandenge na ko exploiter kosunga bango na muke bakabola mwanda mundambo ekozala vraiment malamu mingi c'est un peu ça le message. Sko souci na eza nini ndenge moni batu oyo kosunga bango souci na eza kinini po ya kosunga bango. Non, souci na biso ezali ke to sunga bango baza na pasi bauti na mboka bapaya na lolenge bazongi na maltraitance na makamunyon eleki yango na tokoki ko porter muke secours wana bameka kokabola. Donc eza juste action moko humanitaire, action moko ya sociale, action moko ya charité et cela ça va pousser aussi na bandeko nyonso o ba ko sunga d'une manière à d'une autre. Oui, tous sunga na sens ya éveil patriotique, tous ko sunga na sens mususu parce que baza bande ba victime, ya ba choc, ba victime ya makambo o nyonso ba moni na Brazzaville eza pena malamu mingi. Merci. Merci papa, yo zui mwa kanyaka. Eza pona yo mokote, eza pona équipe mobimba. Yo lobi boni message asuka pona bato ba uto sunga bino yo moni boni. Bon apesi ba oka félicitations na ndenge ba iko sunga biso et ali makambo ebele to solo na bangote et ali ba continuer ko sala na bato ba bandeko biso batikali soki mosu yali ke basunga na bango yali malamu ndenge to kende boyi to kopesa sango na mboka ki awa ba papa na biso basungi biso na kati ya Kinshasa na mbongo ke to lia na nzela nana maloba mi kulubati. Merci papa. Merci na pesi matondi mingi pa papa sénateur papa de modèle Célestin de modèle pona bulisungi mukebe ndenge asungi biso vraiment ndenge na moni bwere et c'est pelisinga lisusu makasi mais a continuer bongo pona kosala pona bandeko batikali na sima a défendre bandeko na biso baza na prison papa bima soki to komi na mboka to kopesa sango toujours pas papa sénateur de modèle. Merci na suki wana siko bandeko baza na prison wapi. Bon, ebele ba mosusu batikali na prison na Brazza ba mosusu ndenge bakomaki awa vraiment bakangaki bango ba lobi loko baza na carte te baza ki ba militaire ba militaire bon bakangaki bango parce que carte électeur ezate mais à défendre bandeko bazali wana pa na kozongisa bango na Équateur. Merci. Merci papa. Merci mingi pana yo penza de modèle na koyebisa yo boyeteo koka kosunga biso so na ndenge osalaki peso merci mingi maloba mingi pona koloba ezate pona oyo sali. Merci.
Merci. Merci papa. Le don de l'église. Parce que nous avons écouté. Nous avons 2 personnes prophètes. Mbote na maman. Oza réfugié vendengeni beta biso mwa lisolo banda ndeni ndebo uti braza na ndebo za awa bozaki na stade à 24 lelo bo se retrouver awa sike eza ndeni bozo vivre ndenge nini bozo lia ndenge nini bi social awa eza ndenge nini nazomona ba clinique mobile eza awa ezosunga bino nazomwa ba malade baza kuna bazo traiter bango est-ce que nyoso wana via awa eza bien ndenge ni betela biso na mwa mukuse Maman na koleka penza ya li malamu te po biso ngosusu wadi ba responsable depuis Brazzaville toko futi ya bandako to na basi na bana mais motokola ngai na komi awa boye na niveau na fana na Brazzaville na fandi awa na ali susu na valeur susu te na komi ko mona biloko oyo ke non na vi na nga na mona ngote lelo ke non biloko mosusu oyo ba konzali ko ba kotinda ya biso awa to ko mona ngote ba mapa soko yawa motokola nga ba pesa mapa oyo mwe pesere boye mwe loko mukebwe lala boye ba pesa ngai na mwasi mapa misatu na mwasi na bana mine ese to ulia ndenge nini kula mabe kulia mabe nyoso tu oyo ba konzi ba kotinda ego mona te ba kino to koma awa kino to maso mona to kende masuwa e ate bona ebite susu na bango ya nini na Brazzaville to fanda ki to malamu biso susu d'abord to tiki ba famille na biso na mboka to ipona koluka to maki na Brazzaville na koluka kino to zonga to sunga famille na biso mais ba yiba refuye biso na likambo kino to yiba ngote oyo kino debuka to tika ko mona ngote mais lelo kino to kumi awa boye to ko tema to zonga kota famille na biso masuwa na nzia to kulia nini aminicho mai yomi basi bana ba diare to ko sa nini est-ce que wana ya nini d'abord l'état na biso ya lipo na nini ngai moto na pesi voix na ngai ye minute avant na mokonzi mais fa yeba ke ngai moto na pesi voix mais d'abord ako kipenga te bon tina nini okay no azongisinga na Kishasa atika na fa na Brazzaville pona na kufa Brazzaville na ndana nga kuna na passe na fa na Brazzaville po awa na mona malonga te na pena zonga Brazzaville na kufa kuna mamu kenda nyalo banga Mbote mama. Na uti Brazza, na yeko tala ndeko te menga pe na uti Brazza na ye. Mais toye awa wa bana to vanti penza, to baso so swena biso malamu awati. Mais tant to zaki na ngamba Brazzaville, batakuna à part ça mabe na bango me bayambaka biso kitoko. To zalaka na ba sinistré à Brazzaville, to zalaka voix kitoko, bayambaka biso pe kitoko, to ndako lia pe kitoko. Mais to zongi na mboka na biso moko. Mais na mboka biso to zongi penza, to za na swemo kama malamu te. Tozolala na ba condition moka mabe apesi mingi toza awa to na ba famille awa te toza ba villageois ba misusu ba nzela mboka ba misusu ba nzela mai mais tozolala ba swemo ko ya biete na mboka na biso moko kolia malamu te bana kobela to boite ba na traitement na biso correct mais na kota kolia penza tozomona ni eloko tozalaki boso na commune kuna na ville na Kisasa kuna na ville to mona ki biloko kota ki ba député ba kota ki ba biloko ba tunandenge ba tandenge na ndenge ba kota ki biloko mais to mona ki eloko te tozolia te depuis toyaki awa na esika batikaki biso awa tozolia te tozomona pe eloko te eloko ya te bana toyaki soki awa tosali 3 jours na tolia te eloko te kaka lobi na ye kokabela biso kaka chasse moko ya lipa kaka awa tosali 2 jours tolia na te eloko te eloko ezopesa biso susi yango wana kaka maloboko ninga loba de yango wana
Oh moi biloko kaka ya kokabela mutakabeli ngane nazolia. Ndeko na ngamo ka ya kokamama eliane le mabilane nazolia. Mais oh baza ko tikela biso to mona telo ko moko te. Balobi biloko ebele ezoya mais to mona telo ko moko te to la ya to lia telo ko te. Et tout ça c'est un cas de singo baza sunga biso e basunga biso to lia ka bien basunga biso biloko e koma ka bien. Ata biloko eye koma ka wate e koma ka wate to zwa ka telo ko te. Bon, ngana solo baboy. Biso to ba chauffeur to uti na ngamba Brazzaville to babengana biso. Ngaba bon, awa batie biso to zofana na kata ndako. Mais biso banda to yi awa to zo liate. Biso ba misusu bazwi biso na volant to zo sala. To yi awa eloko te to zo liate. Bazo zo même mission na biso ka l'hôpital to mela ba kisime to zo na nzala. Donc batu biso bazo tonga mais azala nzala. To kufa oni. Balingi biso to kufa be to za na mokili. Ya mokili ngo eza ya nzambe eza ya nani? Ya biso nyoso ba memi biso na liwa. Ba memi biso na lubwa kwa ato yewa donc to so kokate. Donc gouvernement zo biso soin biso ba misusu ato zo kene ba mwanda ba boma batanzela mai bazali. Baninga so bakena otika bango kuna ba polimvula po bazwa masuwa. Bazoke lelo masuwa eyi lelo bazokende. Mais baza biloko kolia te. Nga na zolo babu. Biloko awa quand même leto yaki na commune kuna ya Kinshasa moi biloko bandoko monana. Awa toza soki na maluku awa. Na maluku mwa condition eza nango mwa mupepe zali tozozwa mupepe mais na kolia yebaka biso batoto omela bakisi tozala ba maladie to uti na ba fièvre na brazala ba douleur tozwi tozawa orozala bakisi mais moyo melango eza te po bili eza te yango tozo senga la gouvernement asunga biso alandela biso po ba payo ba mona biso to kimi kuna ba sekaka biso mboka na biso ya pasi deke ba mona biso apeto souffrir boye eza kaka pasi gouvernement sunga biso eloko to senga so ya mibale ndeti mutu to vanda na bana ndeti ngabona na bana 8 bana bakati classe bakotanga ndenge nini awa na RDC nazana mutu te akolandela nga bana l'école en plus kotala et place akolala soki batu bapanzanya ba msuba zoke ba voyage ba Lubumbashi ba pai ne pai ngala mboka mopai nazana ngala mutu te nakokende wapi ne ebela bano ngala mbote mama papa zobela to uti Brazzaville ba militaire bakotela kibiso na ndako batumbi matela papa koti simbongo na kati ya matela atie kole ya bambi batumbi matela babebi si biloko tu ya ndako papa zobela ndenge toza boye papa zana eloko te ngai pe eloko te nzala pe banda tongo papa nano aliete aza pe na fami te tozaka biso mibale papa fami eza te ngai mwasi na ye touti Brazza tokokende na Matadi me aza na fami te tokutanaki na Brazza te fami ezalaki me bakufa nyonso bakufa bakomi biso menaka bandi kozwa traitement te kolia tozolia biete kama papamba bazopesa biso na loso siko tokolia ngo ndenge nini ka loso apembe moto azobela mapalete secrete mboba awa sino tovandi na biso bien me ba toilette salite kaka me tovandi na biso bien koleka na kote tozalaki na commune abungisi vraiment mais abungisi nzambe te yende sinistre tozo vivre ya nema ngana moni ekomine Sodome na Gomorrhe po atala neti kaka yo moni image ezofunda so problème na biso eza nini toluka kete l'état la biso nyonso totiki kuna na Brazza totiki biloko ebele tokotanga kombo te tokotanga pe yango te mais l'état emoko asa comprendre mais na ndenge na l'état oya biso ba susa kosalisa peuple biso ba tala kaka touti boye biso ba tokoti boye tobimi tele leo tokomna maluku moni to ana eloko te
Maman Mbote. Bana waza bien? Waza bien? Uzolia nini? Loso. Uza nini? Loso. Mais vous avez bien. Pardon. Azobelani. Bonde batie bino bapusa bino biliate. Siko bozo vivre ndeni ya. Hein? Kolia te, logo te ou comment? Parce que biso tozana ba sanga bandeko moko tozako bandeko ya poto basangani bazosala opération 1 euro pour la RDC pour kosunga bandeko nyonso ya RDC bazosangisa dollar 1 euro 1 euro 1 euro donc on a toyé pour koyeba problème ndenge nini bozo vivre yawa parce que bozo lia malamu papa quand on monika yango na kiso papa na ka boye mwana bebe ba kolia lo sambe papa mwana boye lo sambe ko lo lia on demi mwana boye aja mwana boye nef moi ko lia lo sambe siko bandeko na bino nyonso bana poto bozo senga na bango basala nini pona yo za quinoise la quinoise la mwana na boto pour chez ça mwana na boto mina bumba famille bazakuna maman va kisima kileki bakewa maman va jiki sambali toza muta province orientale siko donc zo luka ozonga nde province orientale na zonga siko ana fanda mto ndinga zaki siko pona kozonga province orientale zo senga wani isi na baso ngala mbala bingi mwana boye kila depuis tout le monde va aller de côté Maman Lobi Bango basungaka bazo ya pete. Okuto yaka ata biloko.
Mbote va papa na biso. Vous allez bien papa? Vous vivrez bien. Pardon? Par la grâce de Dieu, on est là, tous allés. Vas occuper bino quand même. Koulia. Non. Pardon? Ah bon? Mais parce que biso toza bandeko ya tosangani na bandeko ya poto, hein? Bandeko ya poto bazosangana mpona kosala opération 1 euro pour la RDC. Yangwana message ni boko pesa na bandeko na bino baza na poto o bakoki komemela bino. Bon balingi te na suka ya reportage na biso toza toujours na kati ya maluku boyoki ndenge bandeko bazolela. Vraiment nazosenga action 1 euro pour le Congo. Vraiment la bonne de libino boye bakosunga bandeko na biso o babuti Braza bazo souffrir baza awa tozaki na ndeko sele bino mo bomonaki to uti kosunga batu mususu kuna awuti kosunga na muke azalaki nango awuti kosunga bango tozozela bino action 1 euro pour le Congo tozozela bino koya kosunga pe bandeko tala ndeko papa o to uti kosola naye aza na ndeko te ndeko mama kutu ye aza pembeni nanga awa donc mawa trop donc esika bozo mona esika moko do bato bakoko umela te so moye ezali bosunga bato ozonga basonga bato bakotikala awa baluka pe mwa ba misala donc mwa 1 euro wana ekosala ebele na kati ya esika oyo mpe nzambe akobakisa bino ebele mpe ekosunga bandeko bakoluka moyen bakende besika bazali na bakongo na Équateur bamisu batakisangani bakende na bandako na bango mama oza na mwa liloba moko ya suka mpo tokima na nsima ngonga. Ngai mama mubana ye azobela bakonzi ya mboka na biso bozali bakonzi na biso na sengi lisungi. Senga lisungi na ba o bazolanda biso na mikili ya poto ozolekisa ngo bazolanda biso na mikili ya poto. Na sengi 1 euro pour le Congo. Na sengi lisungi na bakonzi nyonso bazolanda biso na mokili ya poto na bato ya poto na bato ya awa bosunga ngai naza na esika komema maladi te toza na esika kokende te so botiki biso tokomi bafazer. Merci Lilo Bezali. Tosenga lisungi bandeko nyonso baolanda biso basunga biso ezala na poto ya la bisika tu basunga biso tosenga lisungi. Napesi merci et pas mama Guidi Bisengo ye mutazwi ba image oyo. Napesi merci na Patrick Nsala ye nde mutamonte yango tokutana na mbala ya sima na reportage mususu. Napesi bino nyonso mbote bino bat bolandaka biso na www.congolokolenews.com. Napesi bino nyonso mbote elongo na président Sele totamboli na ye elongo kopesa badon napesa isusu longo nya ebele. Merci ebele tomona na mbala ya sima na émission mususu. Merci.